que finalement il n'y aura pas élection. Au sujet les autres, on a se rappeler la temps quoi ça Mobutu Sese comme père à son âme. On a l'authenticité. Ce qu'on a dans le Bélango sikoyo. Nous on le vit ça biso to zonga dans surtout ça par exemple retour à l'authenticité. C'est un limite sikoyo to zonga. C'est comment modernisation iso salema. Mais le monde là s'est développé déjà ba méthode ce qui dans la musique. So remarquez que trop bête à moi marche arrière. Toko beta marche en arrière te toko bande sika ba bandela po pamba te soki voisin na yo abalisi mwana na ye soki yo polingo balisa oli ya mbongo kokende koluka mwana ya mutite bota mwana na yo zela mwana no tango okola okobalisa yo pokolia mbongo lokola moninga sino te soko luki yo kende kozwa mwana ya mutu ndenka kolingo balisa ye tata na ya saini abimi aye kozwa mbongo c'est pour ça le côté le bandela na Bible Moïse tango ayeko libérer ban Israël azongisi bango 400 ans en arrière ayebisi bango basambela nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob or soko zi époque ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob ezali 400 ans na sima ya époque ya Moïse mais lobi bazonga kuna. Non, comme référence tout simplement. Référence. Zamba sala bikamu pa batumi sa to référence. Bazonga na époque wana parce que Abraham, Isaac, Jacob bazalaki bakoko na bango bazalaki esclave ya égyptien te. Donc il faut bazonga na époque où ezalaki libre pour na bango. Lolenge moko pour na biso. Soki to lingi to redémarrer, il faut to vutuka. To zonga avant donc yambo yako ya mundele et tu peux rejoindre facilement on te réussir to bois qui bilamba na lobi zela et bongo baka période de transition ezali na mokili mobimba batu ya liboso balata bilamba ezabiso zo mokanda Exode chapitre non, la Bible. Exode chapitre 3 aussi verset 19 tina 20 okomona Yahweh azoyebisa bana na ye ya Israël po bokende maboko pamba te botikala ko dépouiller verbe dépouiller za synonyme ya voler ya koyida ya yote Exode 3 19 tina 20 otanga lotanga po papa ko solinga ka Bible to ko sentir papa ko so maîtriser pe Bible tanga 17 de combien? 18, 19, 20. Ah, 18, ok. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne nous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Voilà, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodigues que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Continue. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Papa, on se fait la Bible, mais attends, vraiment Bible, il faut il faut prévoir ça. Moi, bon, voilà, confirmer que Yahweh a lobby. Na tango ngo siko force pesa meliete akobeta ba égyptien mais po bokene maboko pamba te botikala ko dépouiller bango na bilamba po bola tsape bana na bino parce que Afrique, Égypte, c'est la civilisation la plus ancienne, mère de l'humanité. Donc mundela yibina bilamba pa na biso botanga ngwana na mayele no so pa na biso yango photos za la vraiment fière kozala mutu alors période dango pe kokani na ya bango otozali bango pe loboko ya nzambe na biso ezobeta bango si bandaki kobeta ndenge bakoti na bakalamité naturelle tisuka nango bakozala détruit. Alors biso bilamba na biso batali biso tolata bilamba
machine artisanale il faut boyebaka yango moto esali machine moderne ya bilamba mondele ayaka bazalaki na bilamba te jusque là tozaka na oyo wana artisanal nalobi monde bino bolobi évolué mais mutu mingi a évolué scientifiquement te depuis mondele ayaki kobanda na pierre taillé pierre poli tina métallurgie totelemi wana ntango mokili ekoti na mécanisation biso tokomi baesclave toke komécaniser industrie wana toza bawumbu ya bamindele to électrifier industrie toza kaka bawumbu ya bamindele to électroniser industrie tozali kaka bawumbu ya bamindele sikoyo parce que après période électronique tango électronique sikoyo tokoti na tango abstraction ozomona sikoyo bokomi kosala barayon laser baarme nucléaire tout ça mokili ezongi susu na ebandeli mpo tokende kobandela sikoyo mokili botunaki non na ngana na compléter po balobi quelque part c'est pela soki obeli maladi moko na mundele mpo kozela yango solution ke nalobi boye biso bayindo solution eza kaka epai na biso eza pa bamindele te non de fait bazodéveloppe banini wana nalobi baza na solution te soki bazalaki na solution biso bayindo mbele tozoniokama te ebele bake kozwela traitement na poto bakufi biso motema ebele ezela nano tata oyebi secret ya mutu mwindo na poto te benga bandeko no na poto omoni lelo nakopesa bino ka exemple moko bolobaka motema soki mondele aza motema malamu zwa kaka ndeko natindela yo 1000 euros atindeli yo 1000 euros après 2 ans 2 ans te kaka lelo atindeli yo 1000 euros boza na kata Western Union 1000 euros yo awa okozwa 1000 à peu près $150 je gagne les $1150 kaka ndenge ozaka na kati ya nini ya agence lobaki bon na bosana ki bozongisela ndeko na ngai kuna akozwa à peu près 800 euros donc quatre retrancher moi ba frais de question ya frais pénalité question ya pénalité te donc dollar ah ouais yo mutu mundu soko tindi dollar kuna ezali na ba 1500 et quelques donc la valeur pour nous à 1000 euros à peu près 1400 et quelques mais pour nous si quoi $, euro outi kuna okozwa 1100 nandam donc mundele aza exploiter biso partout ba vandi na poto ba zone koma ba futa bango mbongo nyonso bakokata na ba taxe na ba nini nyonso et baza obligé donc baza interdit même ya kotindika mbongo awa mais ba taxe na ndo ezoranda bango fort biso tofundinga kufuta ba taxe te yango toujours mais na lobby toza d'abord pauvre toza embrouillé na ba makambo ebele tokende plus na sujet tolingi tolobela ngo mundela kotikalaka jamais kozala motema malamu epana biso parce que ceux qui ont motema malamu mbela tiki président Kabila libre ceux qui ont motema malamu mbela tiki biso libre ceux qui ont motema malamu mbela komelisa ba jeune biso masanga te mbele akoencourager mabina te na bamboka na biso mbele aza koencourager mpe industrie epai na biso mbele bandeko na biso basali robot mbele bazali souteni mais boyebi ke RFI akritikaka yango ozomona RFI azokritike yango au moment où epai na ye mais somo tosepela na ola bon problème ate tezela mais ye epai na ye tombaka mpana dans tout moment c'est bongo normal baparole na ye asali ezotombele yo pani te kaka pani ya mutu eloko nyonso esalemi même yo mutu ntango ozobela eza pani te ebongo sikoyo okutu nzambe asali ezozwa pane bongo oyo mutu asali mais pourquoi ye alingi kokritike kaka ya biso alingi te tozwa développement technologique soki tolingi tofaire face na bamindele il faut tobundisa bango na effort na biso na yango nazolimbola il faut tondima kozonga na ebandeli yango wana po tozonga bien ebandeli bana ezali bazonga na mabele na bango te biso mpe fo tozonga na mabele na biso bisiko na minute tozali awa toza nano na mabele na biso te parce que bango pe bien que bazona mabele ba palestinien ba israël bitumba chaque jour tel promise on peut papa te bango baza na Europe baza na Europe les tribus éparpillés na monde bato Samarie baza na Europe au tribu ya Juda na Benjamin de bazonyo koma wana na état d'Israël symbole il y a 12 nations d'Israël 12 tribus siko tozongi
biso sikoyo na Afrique soki baninga bazongaka na mabele na bango il faut biso pe tozonga na mabele na biso alors po tozonga na mabele na biso biso babino tozonga kati ya mabele na biso te to na mabele neti Congo oyo ezali balimite tozali nango eza balimite ya conférence de Berlin donc ba dirigeant africain bazoka ngai lelo peuple congolais bazoka ngai lelo et si nous sommes à casse to bomaki ennemi o ezali entre biso ba Brazzavillois ba Angolais ba Rwandais ba Ougandais ba parce que kobenga ma Ougandais kobenga ma Tanzanien ezali conférence de Berlin des osala biloko wana divisé pour mieux régner bango baza ya kosangana awa biso toza ya kokabwana bazo kabola biso bobengana balari bobengani balari na 63 siko simanango ba Brazzaville kuna bandeko ya Congo Brazzaville bino pe bakobengana bino bobengani bangolais bango pe bakobengana bino ainsi de suite. OK, Papa Nkusu, là on nous fait déjà signe que on est en train de demander déjà à l'antenne nous okende pas ya ministre na ebende na tokozongela Papa Nkusu. OK. OK, je crois que Tozo peut ça déjà de la RTNC2 où nous allons suivre un point de presse avec le ministre de la Communication et Médias. J'ai cité Lambert Mende Omalanga.